bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officielle et la chaîne d'actualité. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci de partager de liker. Dorcas Bolo Coco. Gauloise Abakouk, je vous aime tellement. Merci beaucoup. Nabatoutou Bazar au s'abonner. Merci beaucoup. Nabatoutou Bazar au taba vidéo. Nanga Bazar au partager. Bazar au aimer. Que Dieu vous bénisse. Arrête de vomir comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? L'autre docteur au finga maman dit nana bébé. T'es maman t'es. Voilà. Je vous aime tellement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Allez, restez là. Tu es en train de baver comme ça. Hein? Voilà. Viens, on va travailler, toi et moi. Bandeko, bo excusez ngai na maman mwana ero mwana ambriaranga akomi na 5 mois petit akomi kongo ça wa mwa kongulu mazo ambrier nga fort petit oyo. Voilà, je vous aime, abonnez-vous massivement. Bandeko babo et toi dis. Voilà, les abakouk, je vous aime hein. Na balek lo babinu kana lingi bino mingi to s'abonner massivement, to partager vidéo na batu nyonso ba kolanda. C'était hier soir hein. J'ai reçu beaucoup d'appels, ebele. Qu'est-ce qui se passe? Dorcas, Michou a fait quoi? Michou a fait quoi? Michou a fait quoi? Naël leur éclaircir bino parce que je parlais avec Michou, mais j'avais des larmes aux yeux, je vous dis. Na solo li na mwana batu. N'avait na ba maya misu na misu. Na ki passe na mutema. Na suka na ebisiye. Si j'ai risqué, vie n'a pas pour défendre ici là. Na oyo lobi na ngai. Na ko risquer na ko défendre yo. Na rota vie na nga onje pour na défendre yo Michou. Bandeko. Na zo comprendre te. Michou elle est innocente na dossier au besoin mon eza ko circuler za ko lobama. Je vous dis elle est innocente. Ayebi elo côté. Alors, bien, azo comprendre était azo zoaba menace. Je crois qu'elle retire la bino photo wana il y a menace au borozo numéro ah bakouk les abakouk numéro ya muto azo ko menacer Michou. Michou a bien azo comprendre était azo ba menace ba finga yendumba mabe yo zela to ko publier mutaka la bebe. Abazo comprendre était. O comment rotinda batu ba finga dinana. Michou banda ya nakati ya FB to omoni ngana linga ko ba vérité bandiro na tielanga ba j'aime na kanda makasi po lelo dinana no longolo liputa no tiko motaka nyongo mesina ko tambola motaka po yo liputa wane bomba ka bolumbu na yo or que za film très légère yo dinambua dans moni lelo na méchant mabe dinambua na elio kitoko po non ki passe ya mwana batu. Non, qui vraiment pas si à moi na batou. Lobby na solo na moi na batou. Elle connaît rien, elle est innocente. Ces dernières temps, azo ba menace. Même si la yebi que Michou ces dernières temps ba menace. Batou bazero menacer ye. Baro publier mutaka la e. Le comment tu ba finga dinana. Ndeti nga Dorcas be nga na lo barana bino hein cher ami ya baku. So non fi la tinda na finga mutu. Te bongo Michou tinda na finga mutu ndeni. Sinon, si la tindanga na finga mutute. Parce que Michou a le courage de tomber le téléphone, benga tindanga na finga mutundenge nini. Toyera na ba propre volonté na biso. C'est ça bébé. Toyera na ba propre volonté na biso. Et toyera redéfendre fila ou ba na wana ba jouer pas fila ba Michou. Toyera par nos propres volontés. Mutatinda na biso azate. Bandeko bozaro loba o bokobi ko menacer mwana batu yo dinambua kanga petes na yo aza sima na yo o aza ko menacer a Michou yo faila sebe faila nana matière na yo kieba yo ndumba molaso ni ya imbécile bandeko bolimbi sanga na lobaki 2025 no finga te mena ki kande matinga fona finga batu yo faila yo soi-disant manière de jeu na groupe ya dinambua tchela dinambua tika ko menacer Michou dinambua pekisa zoba ya manière de jeu na yo faila oyo pekisa atika ko sala Michou ba menace
Faïla, Moutakala le boya bimisa ya Michou. Tala abakuka mutute, biso to bimisa mutakala na yo. Bo excusez nga en tout cas bakuna monter makasi bolimbisanga. Comment bien ce bomoni ba mwana bataza ko évoluer bien kimi ezali, bolingi bo créer ba problème et pas si là. C'est pas normal bébé, bébé ça. Moi, je suis très à l'aise. Mais je créer des problèmes et pas si là. Parce que vous avez ma bé. Yo failli la sila ma failli la niamandumba mo lasso. Tielo yo finga Michou, Michou bimana tata na yo. Yo failli la. Michou bimana tata na yo. On ndora mobali na famille européenne sa Michou. Ki tielo bino bozo finga Michou le laza tiel. Sera Michou za tia mais za coaché par Dinana. Pour Dinana grand tiel. Michou kutu na sepe na kichel na enongo fingi azoki na batata mikolo ya libanda c'est bien. Michou ba comédien ba bimina été. Bando yeba Michou depuis ça na ndaku na bino tia na ndaku na biso. Tengela nga combien des artistes et comédiens o ba leki mwana wana jusqu'à aujourd'hui azati ata mutute. Mais dinambua aza patron na bino. O yazo bimisa yo yo faila. Combien des artistes et comédiens mibali ba bimina eto cité ba kombo? Tela dinambua o fi a soif. Na préféré ki ndumba Michou azolinga batata me batata azolinga banga dehors ya théâtre ke dinambua oyo baba na mikie na baba tonto ya théâtre bazo sakana na ye. Fille bomoni na te photo na sima ya dinambua comment na e failla. C'est la fille au hasard meneur de jeu basali groupe na bango pour na rekomelara Michou en privé. Comme maintenant Sarah Michou, l'icône nango baye nango tina ba réseaux sociaux na ba commentaires et pas na biso. Siko tellement que biso to zara sage neti nga bone bisi bilonga na lobara mingi na zara mena na niveau sagesse moro ozo idete. Nga biloko te pa nangele karaté. Donc dinambua asali groupe na ye nat moi di fani na zara na bango po ba luka ba ba ya ko finga mona ba tukolo ba n'importe quoi ba komi ko menacer ye. Michou alobi ayebi eloko te abi mo kuta mo na ba commentaire ni ba to menacer ye. Alobi je connais rien na yebi eloko te. Niveau ba fingelanga. Na so comprendre pe eloko moko te pourquoi ba finganga bongo. Abi na moni ka mo ba to ba lamuki ba komo menacer nga ba menace message ba menace. Bon menacer Michou na problème nini. Asali bino nini aiba mobile dinambua te parce que dinambua mibali to zakana bango basila ngobimbwa longwa na poste Eric Mbwa bakangie na putulu ana prison na minute atikali na ba minero ya kabelaka siko yo boko menacer Michou alingi nani oya dinambua Michou ango pe banda longo pa dinambua as ayana nuko finga pe dinambua te aloba pe mabe sur kombo na yete ami vanda asilama na ngambu na ye mais bozi mwana batu bolati ye makasi yo faila yo fi akala te elongi makasi elongi migugu elongi lokwa bikedi yo faila dinambua mwasi andumba na si aliputa bozi mwana batu bolati ye dinambua boyo kabande ko bolanda nga boyebi nga sona na kanda na lobaka mbang mseko yo kana bo supporter nga dinambua akutani na ndeko Michou na supermarché ba Michou tellement que baza poli ndeko Michou era moni apesi mbote atantine dinana bonjour opesanga mbote so moni nga lekanga na nzela na sala bino mais bobima ba ingrate devant nga. Ndeko Michou ne sali tellement pas si azongi nda kwa leli abi devant batu dinambua a humilié ye. Moi je me demande faiseur de star dinambua yo morona yo za fait bazambe oyebi biloko mto se ki sangata la probablement faiseur de star c'est que yo moro faut non plus que star au moni si la ndazana azama faiseur de star parce que batutu balekaka pas si la baye banaka batutu balekaka pas si la balekaka jamais inaperçu faiseur de star ne yewana dinambua dinana yo a faiseur de star te o a faiseur abandumba ba lesbienne ozoka dinambua o a faiseur de star te yo sala Michou na nini
Michou aye pas fila na ketch. Et allons la ketch pas fila comme il a djouké. Na djouké le maman travaille, qu'est-ce qui ne va pas toi? Allons la djouké. Le lo comme il a maman ngoni. Ok, oza faveur des stars. Non le bateau sala Michou. Bongo bano ozu ya sika. Mais ça la pe bango ba kuma le roi Michou. Pourquoi on sait la banne aux yeux à cicater yo faveur des stars dinana yo faveur des stars. Faveur des stars en baby dinana faveur des stars ya Caleb asala yo faveur des stars ne yo wana yo te. Parmi ma faveur des stars dinana to tango te o sala nani dinana. O sala Michou te, Michou azale pa na yo ayo kanate, Michou azale pa na yo a persate. Lelo Michou comme pas si la monde entier ba lo be la Michou. Moi na so la ba voyage aller-retour. Oh, mais dinamboa sila mako, chelo yo a théâtre oyo na sa maputa, vanda ko mondumba oyo. Tika mwana bato ya évoluer na ngambu na ye. Tika ye dinambua oyo. Tika mwana bato. Poni bino basa ndumba bozaka bozwaka muto osa ki ndumba te bozi bon ndumba na bino bolaki siye. Ba fille léger bozala bongo pour nini. Yo a faveur des stars dinana yo bino basola ba star yo. Yo faiseur des stars, yo. Olo ba ke yo sala Michou. Olo ba zo ba fi ba leka Michou mais sala ba fi wana. Pourquoi ko sa bango te? Sala ba fi wana po ba fi na ba leki Michou. Sala bango. Yo muto okoko sala ka Michou. Muto yo mona za world oh yo okanga a pesa verde en tout cas cher ami bo tshela ba j'aime. Na comprendre lo ke Michou atika de don TV na défaut. Michou penza atika de don TV na défaut. Dinana oye lo côté lelo tilobi. Oye penza mo balba mo kinza na babo eskize nga cher ami nga lo ba bêtise te. Mais na lobi yango yo. Oye penza mo kinza na bang. Oye lo côté. Bosali ekiri azu fio bomoni na tie wana se be faillile te longi makasi. Azu fio wana ateye basali groupe bazu numéro ya Michou batindi na kati ya groupe na bango ali bakomi ko menacer mwana ke to republier mutakala to kosala yo boye zela to kobimisa mobali ya bato na yo bimaka na ye to kosambwisa na réseaux sociaux. Pourquoi tout ça? Bakombataka mutu oyo moni ke aye na télévision aye kofinga yo dinambua même okilezo mona batu ba mona atikala jamais kofinga yo. Alongwa na ndaku na yo agarda bandi na ye a évoluera na ngambu na ye akipaka mutu te. Donc tika mona batu très à l'aise, tika ye très à l'aise ana problème na yo te. Tika ko sala ba curieux oza ko sala ya difani no wana oza na bango ba menansaka mwana batu soki poza na mutakala ngo ya Michou mais publier balaka pe mutu te ke to publier mutakala te wana comme avertissement. Bon, Luka yeba déjà te. Ba la karamutu te. Ce rosa na mutakala na ye kendeka que no publier mutakala c'est tout. Yo va mutakala mutu mozo la ke no publier là ça n'a pas de sens. Loro la bozo la mutakala ya Michou ba ke no publier yango. Et fini. Bilo bwana mutakala mutu boyo la mutu ke to publier mutakala mais bon publier yango. Publier kara. Et puis ce qu'on publier au monde Michou waza déjà bombo chouchou. C'est-à-dire que quand tu as Michou et Ara Kitoko. Comment la Michou a penza bombo, c'est que quand tu n'as yé et a penza Kitoko. Donc ça va publier Michou. Na kindumbo yozo finga za ndumba. Bo baktele ba marché. Au moins yangote. Abakouk tu la j'aime. Bon moi yangote cher ami Abakouk. Ça va publier Michou beaucoup bakisele encore et encore ba marché. Donc a roko malisou sous likolo et puis ki nduma e osale lisou sous bien. Donc di nana yo rokwe ya kaka. Botika mwana batu. Di nana aussi yo 8 minutes ça pour les Abakouk. 15 minutes c'est pour toi, 20 minutes ça pour na yo di nana. Donc tika mwana batu. Réfléchir Luka Mamaro sala. Yo oye na théâtre ka ko late belé. Ya malongo zo salate. Ko jouer oyebite.
N'est pas raté pourquoi même au sol passage nous à SB, je me pose beaucoup de questions. Bon, vu comment on a pu envier si là, parce que yo rêve aux ana si le rêve qu'on envier si là. Entre yo na si la muta luka mutna amitié, ça c'est ça yo si la luka en amitié té. Excusez. Moni ici na si la bakabwani. Oyo diembe la succès o luko o remplacer Xil na place ya on remplacer Xil et pas Sila. Nde yo anga otinga ma Sila bosa ki amitié Sila bengara ote yonde parce que Sila rob ça nous ko amitié te pour na habité alors ça na amitié pour envier neti nini. Alors ça nous ki amitié pour envier nini. Yo enviera Sila. Oh non, on s'est l'effort ya ko approcher Sila. Pour le bio ya obi mapeke rival à Sila. Eh dinana. Yo se bazu yo rival à Sila ta bandel mokilinga na boyango. Franchement, oh si la salle na théâtre congolais, dinana no salle yango te okoki jamais cause la rival à Sila. Jamais yo rose rival à Sila. O salle non le côté. Ba cinéma sultan o salle solo wana. On nyoro la bana bat na tournage malonge zate. Bilora salito do sala wana na tournage à Sultan no so mona ya bien yezana. Ba théâtre tel a maraté fi azanga succès le kolo kilo. Wana succès te na comprendre yango moni Michou azara pas na succès te. Parce que era comme pas moto na succès. Azu pe succès faiseur des stars ne si la ya. You a faiseur des stars te. Vrai faiseur des stars ezasi là. Tane bana bazo ya bazo fukuama. Bana bazo za la laver bazo tombuama. Batu baza kolobela bana na biso mokili eza koganga sur bana na biso. Yuwa eloko te di na mbua. O eloko te. Faiseur des stars ezasi eza yote. Faila oyo faila yo elongi makasa faila oyo. Yo, na sanako s'en charger na yo. Na benga numéro no yambate, na salelo voice, na fingi yo. Oye bisanga o répondre nga toi niveau na ngate yo roza niveau na espèce oyo salfi oyo. Yo roza niveau ni yo za bwana niveau ki ndumba te ya sa maputa. Bino niveau ni bwana ngo. A part niveau ki ndumba ya sa maputa. So bwana niveau kasi botika Michou. Bino bata ba niveau. Bino bati bon niveau botika Michou. Michou a un niveau te bolandele pourquoi? Pourquoi vous combattre mouton a un niveau te? Bino bata niveau vous comprendre vous combattre mouton a niveau C. Vous combattre toi la moutou. Pour na nini? Bande ko biloko bomoni bo eze circuler wana hauteur nango ezali dinambua aleki par zoba bolole ya mwana mwasi oyo. Na kombo ya faillite, sobe faillite, zoto makasi ta makolo branca, makolo espacé, le quoi mutu ba ko tie motoko pompi. Ah bande ko botika ngana finga mo muke na finga kala. Ah makolo espacé fio, le quoi mutu ba ko tie motoko pompi na kati. Poni bino ba tie la moins cher bozala rabongo. Ba fio ba bimana ba na ba $5, bozala bongo poani. Na préféré Michou ateka zoto na 10 000, na 20 000. Na yom dote ka zoto na $5. Na ngwa leki. Ha na préféré nanga. Ya kinduma ngo fingi Michou na préféré 1000 fois. Na lobi lisusu, je préfère ça parce que Michou na kinduma ngo bo fingi ye. Na ata artiste comédien mobali moko alala ete. Bweske pardon e bolimbisanga na busani. Na leki mungwa. Bolimbisanga yi. Na lingoza na kanda tina yo sa vidéo. Boulimbi sanga na leki mungwa, pardon cher ami, pardon. Et bimi pendengeni na yebite boulimbi sanga, pardon please. Oh là là. Mettez-moi des j'aime s'il vous plaît. Bandero bo bengi ngai par rapport à émission bandero na biso basalaki que batu ba s'abonner na ba chaîne ya bano ba fungolité ou ba travailler na sila, exemple ba Michou, ba Naomi, ya. Baza eloko liboso photo tia on a mitu na bino bo koto yo bo pesanga penda mato ya to se comprendre
ya liboso baza bastar wana ya liboso. Deuxième baza artiste bakotikalaka kaka na ndako ya sila te. Il faut bango pe ba créer bandako na bango. Mais eloko nga na sepeli parce que ti bana wana ba créer ba chaîne wana baza autorisé par SB. Ce que je vous dis, oh amoni na kosi ba kende vérifier, vous allez voir. Baza autorisé par Sila Bissalo. Sila nde a autorisé bango basala ba chaîne wana parce que basenga kiye. Bande konangai Abakouk boyebi ke biso tozara méchante envers mutu morote. Biso ba Abakouk boyebi yango très bien. Tokangela mutu kanda te makolote. Tolinga ko aider batu nyonso. Si on s'est décidé, nous les Abakouk, de soutenir Jérémie, on n'a même pas fruit à Sila. Et combien plus fort, il faut soutenir Bano Bazali, ba fruit à SB. Abakouk, moi je vous recommande, allez vous abonner à ma chaîne Nabango. Nomi Lokwa, Michou Mbembele. Il faut pas bénéficier, na temps où Baza est pas Sila. Il faut pas bénéficier, na grâce. Oyo aussi là pesa bango. Pourquoi Michou Azalaka na Dededon TV a fungola la chaîne té? Parce que Dededon TV a na succès. Là d'abord il y a le bosso. Dédé Michou a compris que Dededon TV a na ba fan té. Nani a ko s'abonner. Ce qui a fungoli chaîne na moment oyo. Parce qu'elle a compris que là où je suis, il y a la maman, ma maman, oh, ici là c'est ma maman. Maman naye azana ba fan ebele. Il faut en profiter na grâce au maman naye azanango. Bandeko, bate rabiso même na kata église. Moi na papa na maman bazana bon moyi, yeba ko luka kwanga. Bate rabiso ango. C'est pas dire que le col si la zawana. Bano bazana kati bofungo la chaîne te pour si la zaba évolue que pas si la te. Si la za éternellement te. Et puis to boss on a te si la rokola. Pour a Jésus qui n'a zokola. Et comme la maman moro boye, makasi aussi la za nango oza su nango te. Ceux qui bana wana ba rozwa relève wana. Toromona rasila na kati ba film na kati ya ba chaîne na bango et à ma bête to soutenir bango ngana lingara biso ba baku parce que mutu nyo ça sert à passage na SB to la kisaka bango amour auto zakana bango témoignage ya ba chaîne ya batu tozo ngwe belé aujourd'hui boloko kazana 18 000 abonnés c'est grâce à vous les Abakouk. Peut-être son endroit il y a 18 000 abonnés. Parce que je parle de SB. Il y a 18 000 abonnés. Les Abakouk du monde entier. Bokende s'abonner. Bolon la idée que t'es ne ba fungoli chaîne boye ba rekoma contre filaté. Tous en a barrière pensée te. Baza batou. Ndetinga na eza bino lobi non. Na bingai na bana nyonso na simifia na tout le monde. To ba batou. Le yo rosi mbate ba filiki alongwe la ye. To reforcer ete. Lindanda longwa to forcer ye. To kanga ye non. To tika ye kenda évoluer. Place a kenda boyo karaye azinda to azinda te. A comme le roi mutaliboma ko yaka ko répondre à ba commentaire air nyonso. A comme le roi liboma. Pour la nécessité de sauter. Donc, il y a des choses autour de la il y a mambo autour de la Abakouk, to kendro s'abonner na ba chaîne na bango. To soutenir bango. To la bango qui est pour notre mams de to soutenir bino. Parce que to soutenir bino te pona kombo ya Michou to kombo normité. Derbi so tebi bango te bay to yebi bango pona sila. Da ba grâce oyo bango bazo ke biso baba ou to s'abonner na chaîne na bango eza pona sila. So sila ti tonga to s'abonner na ba chaîne na bango te. Tonga to s'abonner na ba chaîne na bango te.
Donc bazo zongolu wana pour na FB nde bazo zongolu wana nde bazo grâce au tout de s'abonner na ba chaîne na ba. J'espère que tu sais comprendre côté wana. Ça va? Oyo a comprendre nga alobi ki a comprendre nga. Boloko ko tozara wana pour na division tini bino bokanisa ke tozana pour na kokabula sila na batute tozara wana pour la division ainsi là batute. Nous sommes là pour soutenir SB. Soko kende na SB ma bene biso troke non ma bi parce que tozara batama bomba te to vanda to yeb to ndo finga mutu soko fingi sila no moni biso na nzela na yo. La fille Michou, je vous dis, Aza très poli. Quand je dis poli, poli. Les lots qui peut-être dit nana zotin da batuba finga eba menacer parce qu'Aza mouté mama bé. Évolution na récite ya moi nana est choqué dit nana. Mais yemoko conscience ya dit nana yebi que Michou c'est une bonne fille. Parmi peut-être bano bazana kati ya de dedans TV wana zwi non moi na oya remplacer Michou té. C'est une fille très polie qui respecte tout le monde. Vraiment totika biloro wana. Totika. Faila. Imbécile on sous le finger tout fino tout fait maman non. Bolimbisanga ba maman. Ah nga botama le 8 mars mois de la femme bakanda kaka. Faila tout fina yo na finger yo. Nyama. Makolo espacé. Makolo na ba géographie na ba yo na ba géographie na ba histoire na makolo. Kichelo di na mboa zo sala bino bomo na ngote. Aki komi kata nzoto po comme jeune fille. Po sala kichel bien. Bomo na ngote. Kindumbo bino boyo bela Leone Kindumba Michou. O boya ko gangela batu mukile ba ke Michou za kandumba. Donc Kindumba ya di na mboa bomo na ngote. Kichel ya di na mboa za ko sala bino bomo na te. Ya Michou ne bomo. Prends mes até. En tout cas, biso pena to za na biso prête. To za vraiment très prête. Na mambutu na bitumbanya so combattu. Loro la bino bolingi to bunda to kena bino ndenge bozo linga to kene to ko bunda to ko fingana. O menacer Michou ngana bisi Michou boy. Bande obolanda na bina Michou. So ba menacer on a 12h juste, 12h 1 minute. Tinda. To e la bango. Menace tout bo tshona mutu na bino obo sa pa Michou biso to bandoya. Michou, ko bombelo au moroté. Que soit message ou t'es pas dit na tcheli. Tinda. Toroye la ye di na tcheli. Parce que ça n'est de trop. Bolingi bolé qui ça. Bolingi penza bolé qui ça. Ça n'est de trop. Le roi bolingi bolé qui ça to silana. To silana ki toko bisou bay.